Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News. Il n'y a pas à cacher, vous avez déjà vu. À ma gauche, nous sommes avec le prophète David. Oyo tozana ye toko solo lana les sous moi moqué sur la dîme hein tout solo moqué sur la dîme parce que ezalaki vraiment moi équation tout ezalaki ba bilobi na ba réseaux sociaux toujours dîme ezali nini dîme pesa marana moment est-ce que il faut repérer sa dîme et repérer sa dîme na nani pourquoi il faut repérer sa dîme nous surtout wana tozo solango na prophète David oyo tozanae déjà na plateau ezakutu akachete binomo bozomo na déjà voilà topesi merci hein, toujours na famille EHP Media Mobimba kobandana notre boss notre papa Edo Amani production recto verso ndenge ekibumba abengaka recto verso pena wana ndezalaka kombo ya papa na biso Edo Amani production et on dit aussi bonjour à Mama GH, vraiment, Bambote place aux Ali, Tobo Sanité, Mama BT. Nakati Allemagne, Navi la Capelle, Bambote na Yangoana, tant totali Allemagne, Topesipe, Papa Tony Mbote, Bambote na Yangoana, Papa Tony. À Paris, Tomoni Bongo, Papa France, Oyazali, Molongani, ya Mama Nabiso, Mama Rit, vraiment, Bambote place Bozwami, Tobo Sanipete, Bandeko Nabiso, Awanakati Akine, Oyazali Joël, moi na ya Mama Rit, Oyope. Bah, bon séjour nandeko na biso Acacia o azali awa autrement dit Fallon Acacia bah, bon séjour na yo nakati ya Kinshasa vraiment to mona ki Fallon Acacia zo sa musala vraiment bon mona ba image toujours nakati ya ESP Media et to introduire déjà invité na biso du jour na tina ya Dim. Bonjour papa. Bonjour papa Ekibomba. Bonisa. Nangolu kaka. Nino ebisa na ba internet nyoso bazotala yo avant to kota na mituna na biso. Voilà, donc papa. On a pesi baranga nyos. Kola pambola bina. Voilà. Biso totangi ba komo poto na batumuke so papa David abandi otanga awa c'est émission ici là na ngote. Voilà papa David bandeko ba bengi biso to sololi mo ebelepe na bandeko mituna ezali mingi sur la dîme dîme ezali nini dîme il faut ko pesa yango na nani et pourquoi il faut ko pesa dîme. Donc mituna wana etuna mi mwa mingi pe batu misusu ba bi dîme ya na tina te eza ba biloko ezali ko sema na kala eza na tina te ba misusu pe baza ko appuyer eza na tina nini papa David okoyi ko yebisa biso na tina ya dîme. Omoni papa Ekibomba lelo na lingaki to partager les camboyo en vertu ya écriture. Tango bazolo bapona likambo etali dim. Est-ce que dim ezaka ka etali kaka bandimi? Dim etali ba pasteur te, etali ba konzi mboka te. Malamu to tanga écriture. Irin tunum na biso ba na nzambe, irin tunum c'est-à-dire les 12 pierres au Israël bané ko formuler avant que atumbambeka ba bengi yango irin tunum na biso ezali Bible. C'est-à-dire la référence au ezali ko la constitution ya lola. Solingo sa likambo tout tozonga na constitution. Kuna article ba changera te. Awa eza article te que muto azo o abamba o bona bo ba pakola mo eloko moko bo mafuta pona ko bomba motu te. Bongo te. Changer français. Nga lingeno to tanga na mukanda ya Malachie chapitre 3. Nabanina verset 7. Bon, au lieu d'attendre verset 7, nabanina verset 6, là où la Bible me dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, au lieu d'attendre enfants de Jacob, enfants de la RDC Congo, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Avait dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi
T'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Oyoki likomi. Likomi oyo yoki awa, ce n'est pas moi. C'est notre référendum. Notre constitution plutôt. La constitution du pays. Quel pays? Le royaume des cieux. Problème, il y a dit, mais il y a d'autres gens qui croient que tozanga misala kosala parfois nde toyeka na makambo nzambe po toli akadimi na bango. Ils ont raison. Ils ont raison. Raison na bango ezali parce que il y a des gens oyo bazo mérité te pour na kolia dim baza kolia dim. Mais ce qu'on landia wa Bible elobi ke likambo ya dim ezali kaka wate likambo ya dim o tozolobela ezali pona nation tout entière, c'est-à-dire les pays, monde entier, chaque pays on zamba kabola bitene na bitene na ba pays wana lokola na États-Unis d'Amérique ba longola ka dim ya nzambe gouvernement longola ka dim azulungola kango atiango na compte ya œuvre sociale basali nzambe ka na kati ba dim na bango pe wana yaka pe même tina ba Afrique yao so boye bakate moi bazaka puissant faut mondele azala puissant parce que mayele mondele azana ngo mondele loko aliboso asendeni mondele atina no likani sine d'abord likolo nzamba akilalo la pe mase akilalo la pe mabele ata kwa azana loge yo ko ebisanga te Donald Trump azana kati ya loge te Macron ndenge akoti wana azana kati ya loge te so tozongi na Afrique awa na Afrique du Sud kuna azana loge te est-ce que so tokasi na Brazza Denis Sassou Nguesso azangi loge mingi ka ba oya misika pa ya biso dans. Mais pourquoi ba oya bino ya awa nano boza ko distraire bato na mwa kindoki ya moke ya salité bolingo eza na kati te balobela bino bosolo te papa nalobaki na ko profiter moke na sujet oya dim pona ko yebisa bato lelo moto mona ke kuna libanda mboka papa ngai awa moete ezo simba te mosala banda na zwa patati patata ozo lela lela remède yango yo na kati ya constitution ya lola et pas inanga awa na parlement céleste toza na constitution mutako dévier yango te na kati ya parlement céleste il faut d'abord la constitution ya lola o yesu yemoko nyatango asinyango par le Saint-Esprit. Lilobango na tangi eze elengi makasi. Eponga mo pe na yoki place moko makomi elobi wana tiangai mekangai bongo soki na kofungola maninisa ya lola. Moi on est preuve botala soko ngai ya wenzambe na kofungola maninisa ya lola pe ko sopela bino lipamboli na bandako te. Papa Rome de Jiba doit mona kango dire mais ça dire c'est trop simple. Ilo msupe tungisa pasteur toza la clair. Ilo msupe tungisa komona basa bandimi. Bazo tia dimango bazo ya ko tomoni ata mpako ya leta bato bafuta mpako ya leta bazo mona pe misale ezo saima na mboka mwa nzele ezo tongama ezo pesa mwa motivation mutazo tia lisusu siko mona pe bazo tia na basali nzambe misusu bazo pesa bapesi dimi boye mais omona makambo serviteur wana salaka ezo mona na pe na miso bandimi boye ezo pesa lisusu posa te na ya kopesa mbongo kuna. Réponse est simple et claire. Bible lobi mon peuple périt par manque de la connaissance. D'abord il y a question koyeba qui peut manger les dîmes qui. Question yo tuni c'est bon. Quelqu'un qui peut manger les dîmes, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit ce qu'il prêche. Tika ekobo, tika masanga, tika kindumba, tika bakanyaka.
donc tango zo te bato vivre nde loko wana ba mona Christ Jésus kati na yo. Et puis dit mais okazala ke ba sopika dit mo kamati oleye. Mais otuni question mi balé balani non. Dit mais koko kota na musa mususu te. Dit mais za salaire ya motoki nanga. Nde na oganga bo. Il faut que ça ait la différence. Nous avons le dîme. Nous avons l'offrande dans l'église. Ça otuni nga question de l'offrande ça va. Parce que offrande mosale nzambe nyonso ozwa offrande bato batiaka wana o batiaka ekolo makabo na ba église. Pasteur nyonso ozwa ngo azokota na mochopo na ye. Azokota ngo na libumu na ye, na libota na ye andoki pe moyibi. Na lo bango clair bo abandoki pe miyibi. Offrande eza mbongo o eza kwa mbongo ya affaire sociale. Eza mbongo bandimi. Eza kana kesi nango. Ba bengani mo na classe pa na mobola moko boy offrande wana aider. Le problème est autonga église offrande na aider. Offrande ne ko tonga ba école na primo ko moins pona ko aider bana. Offrande ne ko sala makambo ebele ba hôpitaux pona ba orphelinat. Offrande wana église ko sala. Ngo moni catholique obo finga ka catholique. Catholique et Babylone, catholique et Mabé, mais revenons d'abord na sérieux. Catholique yango Mabé, mais il y a ce qu'on appelle l'ordre. Ngai na yebisa bino papa kinabate. Ceux qui t'obito revoir l'écriture na Congo, batu babomi Congo bien, ce sont les pasteurs église de réveil. Na lobi na yo vrai, eza ba pasteur église de réveil pourquoi? Batalaki misolo na bango na mabumu na bango. Bazo banga ko yebisela ko banda wana Congo kisesa ko yebisa mosengo vérité. Que aux hommes bato na lifero ko take même pape na Rome kuna vérité mais bolanda ba enseignement likola ba enseignement si l'apocalypse tant on a parlé qu'apocalypse c'est livre de symboles na bisa bino ke siège ya diable eza na Vatican et puis yende muto abandaki na moklipa ko sukisa na pesi ba écriture profond o eza ko lakisa bête le premier bête a été tiré par la balle ezaki pape Jean-Paul II na lobango ceux qui biso ba pasteur tout laxi ba to fausse doctrine wana et puis tango ba to uti kuna ba bimi to vivre kasi parole yango pe to laxi ba to ba bimi ba landi biso ti mais ba to na ba landi biso to komi siko ko linga bana na bango basi na bango ko détruire un pasteur na kei na Angola na kuti un pasteur azo boto la mwasi ya mondimi guerre na kati ya Angola na mboka moko pembe na mbanza Congo na ngambo ya Angola. Ah, mais pasteur ngo so tuninga nan congolais. Voilà, eza pasi pasteur azoboto la moi c'est mon demi. Wana eza moi ba makambo to mona ngo kurama biso pe tozara na Lagos. To mona ra serviteur moko akangami ka lupangu na ba porte ndeka to na ba libanda kuna moi ba ben bien sûr ba kangami porte boye na voisin na ye et sali ke pasteur a sepelika na moi c'est voisin na ye. Moi si on a commandé ndako na ye babota na ye mwana malheureusement mwana wana zwaka penza bambula po tambola to ebite so yeza ipeka etumbo nzambe to ebi suite na bango te mais ezaki vraiment ba pratique ya malamu te bongo papa sikoyo mutu oyo akolia dim obi fois la rempli na Saint-Esprit sikoyo bato mususu baza na doute ya kopesa dim Soubasmani a soubasme ezali ba écriture au pesi awa mais siko mususu azo prouver penza bato ke di meza makambo écrit nini o eza mamba kala papa zonga na Galates 5:22 soto ke na Galates 5:19 et la sa vie ya bato mabe Galates 5:19 bino ba boza na Bible botanga ngo bino mo wana ezaki ta nzambe azo sala ko frapper na bananira na safira lelo eza na tango grâce mais anani na safira bazana kondima kala te bana kondima sika eza confusion ya ba église moko ya mike na moni bimi ezoli kana télévision wa oh Yahweh kombo nzambe eza Yahweh mais non le nom Jéhovah jiré dans l'Ancien Testament c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans le Nouveau Testament d'abord ça le nom Jésus. C'est ce qui signifie Jéhovah sauveur. C'est-à-dire le Jéhovah jiré dans l'Ancien Testament. Yahweh, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Ba tourmenter binoté sur le plan doctrinal. Point mususu yangona omoni église de réveil ko bebisa. Chacun zo bimana o yanga doctrine nanga. Quelle doctrine ya yo? Oyo zo linga de doctrine na yo. Doctrine ba toma tout ezaleka moko. Bango tout de Genèse yango. Genèse et Apocalypse doctrine ya batoma ko bande kino na suko ezaleka doctrine moko. Bongo doctrine ya yo. Oh les doctrines de mon église. Quelle église?
bozolanda na etando eke awa na télévision tout le temps. Mon église, armée de l'Éternel, mon église, cité de Bethel, mon église, patati patata, mon église, mon église. Ton église, c'est ton cœur. Arrange d'abord ton cœur, mon frère. Change ton comportement. Ton église. Tout un pasteur aux autres kakubala ba fio ba vayino na kate église, oke ko linga bandumba libanda pona poso apembe. Lelo oyo tozoloba. Biloko mosu toloba kokoloba ote pa ikotanga komba ba tote. Toloba no lelo clair. Mwasi ya neema sikatenda lelo azawapi. Pona pekisa ka na mwasi wana. Ayokanga mwasi na yaza wapi. Azawapi. Autorité moko abala ina mboko oyo komona ekanyama. Abala et moi si on a en Afrique du Sud. Ah bon? Je vous dis la vérité. O pekisa o ngana lobaka tika ngo kaka bongo. Tinda ngo mokile landa. Bibi obi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité oyo un jour e ko affranchir nga. Soki okati kingo nango bominga kibumba. Ba David musuba ko bota mapona lobi vérité. C'est-à-dire pour vous montrer que to tambola na ko banga nzambe. Hein? Et Kenana ba église pareil wana. Okokuta plein de femmes d'affaires, ba maman bato ya poids, ne place ba même adim. Et pas y aveuglement. Et pas y aveuglement. Et c'est ça là, c'est là où la Bible nous dit mon peuple périt par manque de la connaissance. Totake catholique. Mais c'est que catholique a joué église de réveil kwek abiyaka. Depuis quand yo mosala nzambe ko za député national. Na quelle écriture na Bible? Monsieur Balobi je suis été général de corps d'armée, en même temps prophète de la nation. Il était déjà général. Parole de Dieu, il est déjà dans la tenue militaire, Josué. Moïse également, apôtre Paul également. Il ne peut pas, à côté de Moussa, pour salate, pour n'akoya côté de la serviteur. Non. Et je sais à volonté à moto. N'est-ce quoi, Matthieu, il était greffier du tribunal à Jérusalem. Par jour, il a touché combien? Mais il a tout déposé pour aller dans Yesu comme ma disciple. Mais yo pasteur osé ko ebisanga côté David. Pasteur député national. Ngana kebisaka collègue Kakenza o azolandanga. Lelo to suki. Moïse nani Kizamina. Kizamina plutôt. Kizamina. On a pêché mbote en passant. Na sepeli po turo otiki otite. Ceux qui batono ba kolanda ngai. Bango balobaki babifo ba chrétien bazala na prise de décision pour na komema mboka ndenge mususu po bazomona ka papa to mona ki na pays moko awa président de la république na Corée soki Corée d'ici so Corée non président de la république aza diacre na kati église président lokola oya biso Joseph Kabila Kabange boye président de la république aza diacre na kati église azo kumba be azo servi pasteur mai président de la république ba garde ko kuna. Il a mboko ezala beni. O mboko nano bozana irreconnaissance totale envers les hommes de Dieu. Bo tourner kano contre nzambe pays on abino Congo et pesa ka dimité. Ceinture ba zinga opesa ngonani vraiment o ba serviteur ba opesa nani bino mo ba serviteur ba zo pesa nanu exemple penza te o ko sa ke ba pesa so yata carton mo mbongo ebimia bazaki 5 ba kabwani. Olobi malamu papa. Ba ko pesa ngo nani. Ordre na désordre wana tu uti na nani. Banda pa ye mokonzi mboka kitati na se. Parce que ceux qui batiaki ministère moko, batiaki ministère moko eza chargé na religion. Ministère wana bati na ministère ke ministre nango azali. Ordre pe ezali. Ba mayu ya bano ba osakana kana bato partout na kati ya ville ya Kinshasa. Évangile mwezo wa poids ezate et aussi là na ordre ya ministère wana mutu oyo peke aza rempli na Saint-Esprit aza na mutu na yango. Bakukamata mbongo ya dimi ya Congo bati yango epa mutu wana. Le roi ministère ezalité le président de la République a sala quand même et logo moko important azui na ba conseiller na ye conseiller moko spirituel azali. Papa, yozo lukatoro banini di. Est-ce qu'il y a des conseils spirituels auprès du chef de l'État ou yozo lobango? Papa makamni yozo. Pasteur Mogalo azara wana. Yondo ebi pasteur Mogalo. Yondo tangi pasteur Mogalo. Yondo tangi o makoloko tambola. Makoloko tambola azaki na ngwanda place moko. Yondo yebi ye.
Ce sont des traîtres oyo aza côté Ngwanda, azofinga Kabila alonga kuna ya côté oyo abalukeli contre Ngwanda. Et ce sont des gens, tala bato mokile linga bango de bangwana ba serviteur ya solo. Bongo pasteur Mogalo oyo azali pembeni ya chef de l'État. Yebisanga de quel rôle nini oyo Mogalo asali pembeni ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Oyebi nano dernièrement na uti ko finga me pa ya bana tu ya Afrique bato mususu ba fingi ote pona ni okolo bandengo wana. Oh. Mes chers frères, prenons que Kabila aza rwandais, azali tanzanien, azali américain, azali français, qui que ce soit. C'est pas mon problème. Mon problème est que tout étranger dans Mbogo ya Congo, vouloir ou pas, il faut quitter Mbogo na biso akende. Balinga te, oyo kombo ne mopaya. Il filtre yon stu na Congo akobima. Elingolo baboy. Est-ce que tango Israël a linga ko mana Égypte? Apindola kana babalabala wa sala, apindola kana bandako atonga kuna. Nyonso etikaki na grâce ya banane, etikaki na faveur ya nane. Ya pays d'Égypte. Totika no biloko mosusu eza yango te bozo yango bokoti yango bokomi yango politique. Moi je ne suis pas un politicien. Na yebisaka bino sono ngina comme président de la République na timutu nanga pan. De 4 coins ya Congo bato ba voter nga. Pour partout na 4 coins ya Congo na tei. Otei na 4 coins Congo bandimi. Papa, ba kondima ngande ni so na za ya bangote. Bibo bike bazondi mangate po baza ba oya ngate, mais ba oya biso ba kondima biso bazali. Bibo bi petit troupeau ne craint rien. Car votre père aza toujours simana bino a réservé ba oya bino. Mivuna na lobino 4 coins ya Congo et 24 coins ya commune à Kinshasa. Oh lelo komi 26 provinces à Kinshasa. Donc na Congo. Donc na yebi eteni nini nga na quantité. Mais des grands pasteurs au bozo mona wana botu na bango ba kitape na Gomat na Uvira ngano na nzete poko ngana okima bitumba na Masasi ba finga bazo finga ba bi tengu azo lukanini ba misu ba komo finga nga papa soki ba poni parmi bato baloba vérité pour na mboka ko ba ne pas chef de l'État kita moi David j'étais parmi leo na ko regretter so ba misu ba finga bozo finga bato za libanda mboka. Tala, ba vrai diaspora na poto to yebi bango. To yebi ba na nzambe ya solo o bakenda poto na bango normal. Diaspora no ya kulu no tangisa makila bato na Kongo ndo kimate, parfois travail na tango mobuto boma ndo kimo vanda kuna. Ngai diaspora pe ozo ko mene ba na bato na ba trouble. Yebi sanga na lobaki na émission passée, yebi sanga motoloko la wera, motoloko la kofi. Mwana ofali bon fali na affaire bakati na ngambo na braza bakye ko yembela Denis Sassou Nguesso nzembo ya élection mon frère ba yembeli Sassou kuna pona ni ba diaspora ya Brazzaville bazali banda baboma bango babeta bango te siko prenons que mutu wana aza mopaya totika ka mbongo mboka tu apiye ye mutu ake nango et puis na ba Rwandais ba ya ko banda ko yemba na mboka na biso non to sala bato mon frère chaque chose a son temps. Nga banda ko ebisa bango te bayanzela moko ba okima nzela sambo na sakola liwa ya ba ebele kati na bango pe salemi ba lukanga ba bomanga ovandi no kuna na kati ya exia ko lia mbala obandi ko finga nga tengu pasteur moko tengu na bota makoka te e ape choué na nga te pe mwasi moko azwa kaze me abota mona na nzete na libumute je regrette. Sauf que pour nanga na siliki te me binzambe apambola yo parce que na mosala tout soko za combatite oza neloko nzambe te tokozonga moke na likambo etali dim mina okebisa bino bandeko boza libanda parce que question mingi uti libanda mboka exactement surtout en Allemagne na zuba question na bino we belé France pour France na Belgique na benga bango ka Congo na ndeni wana ya mboka Macron makambo tu ya Kinshasa wa obi ke na France bakumba bondoki entre bango na bango bakena ngoti na France bato bakoma ko loka na bango na kati ya mboka na mboka bapaya nga yebisa bato boto uta mboka nde to sangana tina to sangani na kati ya France nde to sangana na Belgique mutu na mutu aloka ka ba oya yi ha ba misusu na France wana kenda libala lokola ekufera ye mosale malamu abebisa basi ya mabalo babali vrai na kati ya mboka wana misu basala equipe ya kotemela basi bazoya kobala bango na Kinshasa pe ba okende te poto esuka ka na yo lokola frère wana uti kuna ya bali ser mosu na Kongo ake na ye ser wana nda azane mabebo sala equipe mo bobundisa ka na ndako na ye poto esuka ka na bino tika biloko wana boza na motema ouvert po boza la béni
Le pona likambo etali dimi yo zotunanga. Dimi mutu aza na droit ya kolia yango ka serviteur. Quel serviteur? Oyo azo prêcher yo du 1er au 30. Tazo prêcher mabe. Problème à ko prêcher mabe bon, ezana mise au point mon alinati wana. Mon sale nzambe a vivre mabe, a vivre malamu eza problème non mon limité. Tika dossier na ye pas mettre na ye. Bongo écriture oyo nzambe ye moko Jésus Christ azoloba bozala ba imitateur na ngai sikoyo soki neti mondimi azala imitateur ya Christ to atkoki pe kotala oyo azali boso na bango po influence wane et salaka pe moto azokamba bino il peut aussi vous influencer na makambo na ye épreuve nano moko ngao nazali boso na yo et qui na tuna kayo chaque fois na baninga no ba journaliste nyonso bino bovandi na yo kaka verset mo na Bible et puis na tangango bon buku nzambe pe za monene place yango bike Yesu azoba qui me convaincra du péché tant on a lobé loko ba collègue serviteur musu ba yebi qui me convaincra du péché kaka ye moko azonga bike ni n'est pas fait système terre des hommes c'est pourquoi biso tout aux andenge moko exemple nano ngao nazali boso na yo banda na bandi musala na réseaux sociaux banda na bandi musala na Congo kotambola voyage missionnaire partout nani oyo a pesi confiance donc azui confiance na pesi pa nga pona dim pe azui échec na vie parce que mine ko bon de la pona dim il faut za mine o eza mobesu eza mine eza propre mais mine e polate mine polate c'est-à-dire comment yo moto zo vivre vie mabe ozo vivre mateo yo zo théâtre yebi sanga bato pa mamandeni l'église de reçoit venez avec qui semer jusqu'où bato ba semer ba mituka bandako ba mapangu semer jusqu'où chers collègues et serviteurs et puis au sakola depuis anelin ozo ko kisamate hein mais papa ngana kolobate bino ne botamu sa micro baladeur. Moi, le pasteur David, le prophète que je suis, je suis un simple pasteur. Mais nzambe salanga grâce, na parole de connaissance, pe afungolinga miso na matoi. C'est pourquoi obenga prophète parce que na mona rappel na lobaka. Na lobali kambo libandati. Qui peut soulever son doigt, lui que pasteur olobali kambo bolikambo po na lokuta, na lancer défi. Eza bino na poto, bino boza na Congo, bino boza na Afrique, partout dans le monde. Na lancer défi wana. Pe na tombe maboko na nga na lancer défi avec maboko na nga na motema na lancer défi o na sakola likamo moko pona epe amoni yango te bino bolinga nga na tambo na caméra oh non tala Yesu asali bo oh non tala ligoro de koi la fois passé na lobaki yango to liso monte fungwami nzoka ne ba uti na kimbatseke kuna ba uti ne côté route mokali ba uta na bango kuna bazo uta na bango kuna ba kosi ba kamati mbongo $100 ba pesi mutu wana zwango allez à cause de dans l'Olanda. Au nom de Jésus, première fois, au nom de Jésus. Non, il y a besoin de solo. Mais nous avons des miracles ya mbata. Pe après miracle ngo muto no mona kana église te pe ali moi. Na tout na question bo. Ndeni muto amona kate bandambotama. Bon, ba bonde pone mi se fungwe ba mo pa otune o nini o couleur à pembe o te. Abi différence ba couleur à pembe nini. Pembe na moyino na rouge. Voilà, chers internautes, vous comprendre ma campagne na ba campagne banini et puis batongo pour mon attendre sous sa mon anata une fois na église ya kara jour ya campagne basali amoni et lobi pe bo moni pe na église te. Moi je suis sûr que mutu oyo azui guérison na place moko boye et ozala vraiment place oya rotikala place oya ozala souvent pour exemple batala papa on a aveugle papa wana zaka kotambola azaka pena na babeki mais abwaka babeki donc nzamba sala grâce mais malheureusement tout le monde a batouana sous-souté nasima yaba voilà papa David tout ça vraiment qu'on cheminer vers la fin de notre émission tous eu explication ensemble na bandeko pour nadim et nani o esengeli to pesa dim et moi motuna moko muke ba serviteur peut ba pesa dim serviteur comme moi je dois donner aussi ma dim na oyo pasteur oyo a ordonanga neti papa nanga Jonathan papa nanga Baruti Kasongo akufi na otaza na riginiao
oyo pasteur église ya babranamiste pasteur wana donc reconnaissance ya babengaka dîme na biso pasteur dîme de dîme donc oyo équipe mo pesinga dîme na longoli so dîme de dîme ya dîme pesinga na ke ko pesa ngo pa pasteur nanga mais dîme wana na kolia penga moko te na kotala naza na combien de serviteurs na kati église place na osala faut moko na moko azwa salaire na parce que l'ouvrier mérite son salaire plutôt l'ouvrier a mérité salaire na ye ça le marapé na Congo te yango elo na ngena tuna po soki ezali ko sema bongo batu nyonso eloko babengi yango kibudigi dîme offrande action de grâce action prophétique tout basangisi yango tout mama pasteur nde akumbi na fin église mama pasteur muta kumbaka mbongo église akekuta zo take ba protocole compte bancaire ezate ekota na saki ya jipe boyo monaki o ya Sony kafuta wate tango si passe nyose konti na jipe neke na ndako naye pembeni andako kuna masasi ngai betama na campagne ya saki na njili yao alors osomona nzoka nde na ba pays organisé eloko musu na moni défaite ya l'état na biso yango ministère wana ya ministère ya religion ezalaka na Congo papa bati anga ata soki naza ata ministre o naza chargé nango te naza parmi ba cabinet wana comme conseil olobeli nga moto moko akomo mugalo so na tuni mugalo oza pembeni ya chef de l'état mais poto nyonso ozo sama na ba église de réveil ozo mona ngo tozo mona te quel conseil opesi et moto abongo ke officier miso kana mbongo pe ozo tia kal na baninga no ba serviteur ba mona ka mokonzi ya mboka te papa deremona ute ko lobelo ko mona bike pays oyo ba finga mokonzi ya mboka ezala ta lelo Moïse Katumbi azwi mboko oyo eza Jean Pierre Bemba so azwi mboko oyo ezala nani oyo leki nanga oyo Félix Tshisekedi soki lelo azwi mboka oyo Congo comportement oyo soki biso basala nzambe to tei ba Kongolo ba na kati ya Congo na ba bazali bana te mboko ko zalaka beni ata mokolo moko te bokoki ko finga moto azali na haute hiérarchie te ko injurier ye pourquoi yo zalaka obongisi to mili bando komi koloba mais biso ba oto olobela Kabila wa far na gouvernement na ye biso pe to zali akanga biso pe to keto koti pe to bimi to tika baje yo yaka epana ngala kisanga ndisi moko no ya bato epana ngake moto pe na mbongo mo eloko pe yango bonga moto na mbongo sikoyo omoni bozela moi synthèse mona dina sala fi moko moninga na bino journaliste na bande ko mona sala ba émission moko mais lelo na bon mona tanga ko mona te po za télévision moninga na bino journaliste ya mwasi mais tango abimi aleki siko na réseaux sociaux bandi ko sala émission buzoba kolobaka makambo ya nzoto abasi sans tabou 100% bêtise 100% bêtise donc to tanga loko ne loko na kombo nango tabou tala jipo otambo nango kendo tala ndako ya zo futela musicien o la Satan boyebi yango kendo tala biloko azo tambo nango tala biloko ba vivre nango pe banani ba supporta kanani kaka ba collègue wana bana nanga tu bazali banda mboka na poto ya basi pe mbalo mona sale tondi ko tonda plein depuis na banda bazola nanga nani asi afuti bia bon ça se passe kona ya kote nano ba français na kende kote ba américain na kende kote ba to Belgique na te na Hollande partout depuis quand ba musicien bazo créer les bango ba beta ba Bercy et puis bandeko wana basala ba 100% bêtise bozo soutenir bango lelo ba komi na ba position bien ba komi na ba mituka banda kutobo ite eza nango mabete bo aider batu mais bo aider batu quand même dans les bons hein tamsu oyo européen yo lobiko oyo européen yo directif ya bien yango te yo soutenir mais plutôt tokoluka na buzoba nde to soutenir na bino ba journaliste nyonso tu eza na journaliste nga na linga na vie nanga koleka Basile Olongo azalaki te mais olingaka ye makasi mais il m'a déçu na tout c'est ça la réponse aroma ministre vice-ministre et affaires intérieures et puis makambo ozaki oloba ministère ya religion ekoza te po nyonso to eza na kati ya ministère oyo ndeko na biso Basile aza ye aza wana qu'est-ce qu'il fait nga nazoluka na kutana Basile na koma combien de fois Basile ndeko Basile sozo landa to ebaka ona komo ndeko Basile malgré honorable ti lelo ko ministre ndeko Basile yebisa ba secrétaire na yo so ba moninga na nzete na nga na yaka ko senga te
Je viens pour vous donner des conseils, pour contribuer aussi à l'œuvre na nzambo na yebela kayo. Malheureusement, Mandezo qui est vers fin. Le premier de la classe. Votaye le roi Moutou. Eliezer paye wana na oki sangote azo kende sous na députation. Yozo ke députation na otika olobela ba congolais. Kingo etika na esika nango Moutou na place nango. Nous avons le dîme. Nous avons l'offrande. Nous avons l'action de grâce. Nous avons le prix du rachat. Pour ça, la confusion de un véritable homme de Dieu, le prix du rachat, c'est l'argent du sang. À quoi qu'on lit en côté. Il faut garder en compte en Zambé. Et quand on lit, ça va venir à orphelin, soit tu vas ton église, soit tu vas son instrument. Et ça lit clairement dans mon canal, il y a Exode chapitre 30, verset 11 à 16. Ça, on dit d'autres écritures, on a bombardé au Yango. Voyez, c'est ça ce qu'on appelle le prix du rachat. Mbongo wana ya pasteur te. Ma sœur. Vous savez bien que na Congo ba prophète ba ko yele ba kominde nini. Ba zuzu ba communication ya voix ba to batina kati appareil. Allo nga bika na sida Nzambe pourquoi le kaki boza tata mo sino muto azwaki. Tata mwasi ya wapi? Botika tata mwasi ya bato avanda. Botika mo ko provoquer Satan. Bomona pe Satan ngote. Botika diable diabulu avanda na ye. Botika diabulu avanda yo moko za diabulu. Mbongo no ya ba loge ya ba magie ba biloko na bato bali ya katozo bomaka bato makila bato ekendaka. Dimi na yo pesa ka wapi. Et puis solela na poto. Voilà, merci beaucoup chers internautes et to lobby sous merci nandeko na biso grâce oyo asimbeli biso caméra chose étonnant ndenge toza boye muto azozwa biso bilili eza mwana ya prophète David na kombo ya grâce donc topesi mbote place ozali voilà papa tokomi vraiment na suka émission na biso message nini okoki kopesa na peuple dédié soki prophétie ezali pona mboka oyebisi biso message na ngai ya suka ezeke nyonso na lobelela kabino ngai kaka faux prophète ekime na linga pete boyebisanga te papa close ko place okosa na bengi yo totikali na combien totikaki na 9 jours et comme etikali 7 jours na bengi no bi zwa message pour na makambo ko lika na mboka wana nga na zaki no na zamba na bengi ti appel na bando bengo na zaki na zamba na lobaki nini pona ikiri ya bato yo basangani na Genval kuna na poto na lobaki clair que na moni bazo sala ko écarter Jean Pierre Bemba na pouvoir na ikiri ya bato ya zana bango tu ba écarter Moïse Katumbi mais makile ko tanga solo ba même na négociation ou pas et là comment ko simba ezate à une seule condition gouvernement fungola motema na ouvertement ce qui nga zaki conseiller lokola mogalo mbena bisa kete non chef de l'état benda mato ya bato wana ya nini ya ku constitutionnel kuna batika bango tu bazala toke na oya machine ba sali débat machine élection de bato bakokata na kuna tokoba nani akomanana kokoya po ndenge ba yebeli wana ba yeso ki combien soki 1925 oya mondele azana kati azali pays d'Afrique moko o nano ba élire moto volontairement azate o moto mondele a pointé azali muto akosa ote mais oui c'est bon ba indépendance quelle indépendance bonne indépendance o mutu moko banda ko nyokolo pays mobimba ata balobi na bino boyoka kate et puis lelo yo nazo kamwa o moni ndenge salaka papa kulutu nanga wana ngwanda na yoki pe akomi koloba esali pasi mais loba banda kala mais era banda ko leka na ba jeep wana no kazo loba siko maloba ya bien maloba kitoko pona Congo mais siko moni siko ke saka pasi nde bino ba o boza tout autour ya Joseph Kabila Kabangi il y aura un jour il y aura à déposer beaucoup kenda boza appel ibanda kuna bokomi so biso ba diaspora bo banda bunza ba misusu toyoka papa na biso sakombi inongo vous moi j'ai vu Mobutu buvez le verre de sang voilà. Verre de sang humain après avoir après qu'on travaille dans Mobutu azo pousser pe voir na ye erero le lobo ba o Kabila mwana biso te toza no bato eta la place bato bo yinanga mais Kabila ngo atikala ko yambanga te nazani na souvenir na ye biso tout tondi bano ke Kabila aza Rwandais aza Américain aza Tanzanien ngapi na ndimi yango tondi marano mais question na ngapi pa na bino ba diaspora na yengwanda na bino tout question na nga simple boy benga na tuni question de savoir soki Kabila lelo a mi komisi congolais à qui la faute
répondez-moi. Numéro nanga ezawana. Parce que Laurent Désiré Kabila ayaka na ye a présenté le ko la mwana na ye devant tous les peuples congolais atike ko lobate ke mono mwana. Yaza mwana. Pe akufi. Kabila akufi biso to ebike Joseph Kabila mwana biso. Oye le lolo banga to Kabila congolais te. Mobutu bolobaka te za Soudanais. Centrafrique. Tshisekedi bolobaka te za Angolais. Boko sana. Tshisekedi omulumbo akufi bolobaka za Angolais. Congolais zala nete. Lobi kaka na internet ayo kisu ba misini ni nani oyo nani Félix Tshisekedi akomi mwana Mobutu. Jean-Pierre Bemba mwana Mobutu, mais Jean-Pierre Bemba papa na ye Saolo na biso to yebi, mais finalement to za pe bato te biloba loba ngo bokena ngo ti wapi congolais. Réseaux sociaux ngo bosutu keli ngo akokoma. Pe ya kofinga bato. Naza besoin de ya bato bo contribuer pour na œuvre na Nzambe. Nga yango na ute ko suki selona ba okay ngayo ba na banda sikoyo na otambo na makolone ta physique na ngana nzete. Oh so na simbi kiss na koti na loge mon frère, mais ero ba jipe tandami yao. Est-ce que on est nzoka nde nyonso eza vanité de vanité. Nga zaka besoin moi jipe ko déplacer nga pour na musala Nzambe. Allez, évangile et kota presque partout. Batika ba aventure ba campagne na Kinshasa. Yesu place ni Yesu invita bato boya ala ona ko sa miracle. Yesu invita bato. Oh venez nombreux, vous verrez des miracles, des prodiges. Papa ekinga simba mutu maboko kabo. Nde maboko na simbebo. Na binzambo abenganga. Na kombo na Yesu Kristo akelilo la pe mabele. Milieu mabebo kite bokende. Pe lobi nango babengi papa oza ya Nzambe. Mutu abenga na poto na bizwaka mai na bondela. Pa mutu ameli pe guérison. So na biba tamu se ba micro bato akuno ba répondre bino bo kamwa mwa muto avandi moke loro mbongo ayemba na kosimba kisite na kosimba loge te botika ko weli saliwa ya loro mbongo pono ngalo bite mena bindeke balanga nzembo kote ya bato Nzambe ba o ba yembela ka Nzambe ba okufa lisu 3 meno na lobite pona loro mbongo bo précipiter bo tindi na ba réseaux sociaux loro il faut ka yonde mutoloba nako loba po ngana za sir na Nzambo na loba pamba te. Nena uti ko ebiso sikoyo omoni équipe ya bato bana cheval kuna mi balé ba okufa bato baza siko na cheval donc tozana Adolphe Nzitu, tozana Vital Kamerhe, tozana Moïse Katumbi, tozana Jean-Pierre Bemba, tozana na Félix Tshisekedi. Omoni groupe ya bato otangi wana Nzambe a reverenga liwa ya mi balé ba okufa moro moko sibiti pe ko boucher mboka iko sala makamu susu. Mais keba bato na mi balé liwa na bango ko sokwa liwa Tshisekedi te. Ça c'est un. Côté ya pouvoir côté na bino ke encore toujours Nzambe a reverenga 11 tête ya bato. Ba o balingi na ba o banga te ba finga nga charlatan. Moko azo finga na réseaux sociaux abi tengu yo tala yo ka charlatan oyo. Aventurier. Atanga ka Bible te. Bible yango yo na répondre lelo na ba Bible. Ke na mukana 1 Corinthiens chapitre 9 kuno ke na okuta makambo ezana ke est-ce que mosalo no sala na mérité te bato ba pambolanga? Est-ce que ezali sumu soko na ye pa na bino pona bala pe moko ya mwana na bino apôtre Paul nde azotuna bato bongo. Bwana droit te ya komelisanga ata mai apôtre Paul muto otuna bongo. Merci beaucoup, Pasteur David. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tous on sera micro, Pasteur David, appelle numéro nae à contact au soto alingi à contacter Pasteur David. Mais si vous posez un côté au bengabiso, to zangate ko pesa au numéro, il y a prophète David. Papa pesa numéro nayo et puis pesi kaka boy ça que na zanga ko pesa papa Abraham mbote. Justement, il y a un azolo badon Abraham tangu na tangi yo mokili pesa bato leçon. Paternel ya solo. Marie Claire na États-Unis d'Amérique. De moto akanganga nyokolanga komo ne Marie Claire na Londres. Marie Claire musupa mine États-Unis a racheté nga Isusu. Marie Claire paternel ya Nzambe. Mama eyali atako kima na kobelela ka yo tile o molimo Nzambe elanda yo luka papa na yo. Naza convaincu pe na bonde la pono tile lo. Webi réalité musuni eza pa bato apoto. Moindre erreur ya muke basanzi yo mbala moko. Baza bongo. Bana Uganda. Mabibishi na Uganda. Yali otin nanga. Papa André na Uganda. Rwanda kuna na pesi bino mbote.
Ba femme d'affaires congolais bozo sala trafic commerce na bino kuna calme kuna. Na bino ba Rwandais pe botika Congo calme na pesi bino pe mbote botika no mboka na biso calme. Na pesi Angola to boy bilongi mibale to pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ bondi ma Yesu dans les vrais. Boy bi combien na sa na mboka wana. Combien déjà au bazar repentir pe ba moni loboko na Nzambe. France, Belgique, Canada, Hollande, Londres, partout, Inde, Haïti, Suisse, Italie. Donc na ibite nde ina loba. Mama Nathalie na Italie. Yayo yangoi. Na pesi bino mbote na koki kosuki sande na mwana nanga Junior. Junior na kati États-Unis mwana wana kati ya motema nanga pe mwana nanga ya suka ona benge lokola Benjamin de ma vie. Thierry Gongaka. Na mboka France, Nzambe apambulo place yozali. Apambulo papa Koko et tout le monde. Vraiment maman Marie et maman Michael na Allemagne kuna papa ekikuto abiki apesi mbote malgré bosana ye papa ekiye moko abiki bosana ye. To pesi mbote. Merci. Merci beaucoup maman Migan hein? Maman Michael na kati Allemagne bambote na yo sans oublier papa Tony to pesi bino mbote. Voilà to komi na suka ya émission na biso tolobi ndenge tolobaka avant pasteur Abondela tolobi ndenge biso toloba na suka émission na biso glory be to God et la saka gloire ezonga panzambe. Bye. Dieu tout puissant. Ozanzambe moko ya solo. Likambo ya dim, offrande, action de grâce prophétique. Le prix du rachat. Na yebi yango te ba na Nzambe bele bazo bunga rumba. E bele bazo bunga nzela lola. E bele bakokota li felo. E bele bakufi spirituellement. Baza innocent po bate ya makite. Mais o nyonso azwi likambo na considération. Na déclaré lokola mosale ya Nzambe la bouche autorisée. Lola efungwama. Lipambo li nyonso la race ya Abraham elanda vi na bango. Na ba race de vainqueur balonga. O aza na problème ya kobota. Yo moto za na problème ya musala. Yo moto za na problème ya ndako pozo wa libanda mboka soit na Afrique partout. Na kombo na Yesu Kristo récupérer yango. Pe ozala jamais mokila me ozala moto. Soko matrice ezanga yo, matrice ba na libumu na yo. Soki libala yaka te oyamba libala. Mibalo babali te bazwa basi ya bien. Basi babali te bazwa mibali ya bien. Mabala o eza na problème na kati kime kota. Basi ba otia trouver na mabala baninga Nzambe bazala kofi na kombo na Yesu Kristo. Pesa ba no misala. Loboko no nanguye za likolo via moko na moko na kombo na Yesu Kristo na pamboli pe journaliste nanga ba entrepreneur nanga pe assemble ba journaliste tout na mutu yonso za na kati ya sala za la béni au nom de Jésus j'ai ainsi prié nous disons tous amen. Voilà numéro nanga eza 200 plus 243 89 43 42 605 plus 243 89 43 42 605. Benga po na bonde la po na yo tu nanga ba question na esika to benga po na ko finga nga ko benga te. Bana Nzambe bo benga. Kolo apambola bino. Merci, bye.